Agence 16, la vidéo, vas-y, notre animation. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, Agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Katesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. 16 mm. Hôtel Lisusu encore une fois, bandeko balandi elingara biso na nyonso to sala la rabino auto laksa bino. Lelo encore une fois de plus na yeli Lisusu ko laksa bino. Na yebisa bino ke na Congo batalan eza ebele bato baza na misala na maboko baza ebele. Lelo toye ko découvrir encore une fois bato moko boye basala ka musala moko extraordinaire. Oyo ba epataki ngai sans plus tarder tokota na kati toyeba jari ya musala nini bandeko basalaka. Montréal 16 mm, mon réalisateur pe na cameraman na ngala nangai total ndenge nini musala oyo salamaka awa. Awa tozali esika oyo basalaka ba casserole banzungu basalaka biloko ebele. J'étais vraiment épaté. Basuki kana banzungu te bazana biloko ebele o basalaka awa. Donc ozomona oyo za ba forme. Ozomona oyo za ba forme. Esika oyo bazwaka liquide oyo ya moto batiaka na kata ba forme oyo. Oyo sikoyo maître. Yaka nanu pardon maître. Osunga biso. Bonjour mon maître. Boni maître. Bonjour. Bien qui mes Comment on dit? Urbain Kalemba Urbain. Pardon? Urbain Kalemba. Ok, maître Urbain Kalema. Maître oyo zanini? Oyo za ba forme to zaka ya nzungu. Dimanche pour forme za na kati ya ndeto zaka ba kese. Apati ya mabele so to sisi pour forme pour ko miselo ko za na posa na. Mais c'est comme si bosala ka banzungu te na moni bozo sasuna ba croix. To sala ka pièce nyonso eza adaptable à aluminium. Comme on appelle na linga na sala croix. Nana biloko mosusu pe wana bayaki na ko na ko adapter za ba forme ko bato ya kimbangisa basala ke. Eza wana pe na sala nyonso kaka. Oyo eza toujours adaptable na aluminium to sala ka nyonso. Zela na ntozo ba image cameraman na ngai yaka. Maître Oizanine. Oizali ba croix wazo tsaka na ba cimetière oyo to bosala yango pe. Bosala ka yango pe c'est en aluminium. Ils adaptable donc bino bosala ka eloko nyonso oyo ezali na aluminium. Donc soki ka bozana forme nango bosala. So déjà na forme nango les a facile pour ko sala yango. Donc les pièces moko eza kaka adaptable et pas na besoin d'aluminium to ko sala to na facile ko sala yango. Ozo sala ngona ndengini. On a aussi des formes, des la terre on a belé pour notre forme nango. Après tant la matière qu'on a soké coquille, net to coller pour pièce on est bimoto sengel non. Bana ya poto, Sele Lukanu, Tomsita, Lukanu, hein? Il n'y a pas de saut métier, il n'y a que des sauts de gens qui n'ont continué koloba. Na Congo batala eza tellement ébélé, binomo bozomo nango ke o ezali ba croix o basalaka na batiaka na ba cimetière, mais siko eza ko s'adapter na nini nyonso o ezali forme nyonso ezali na aluminium nde bango awa basala yango. Maître oyo siko nini oyo? Oyo ezali pièce moko ya bato église qui mbangisi bayela kinga pona salela bango. Eza pièce nini? Bon, on dirait ça bakani moko boy basalela ka bon na bisala ba na église on ba temple na yebi benate mais bayela nga eza pièce ka pona salela reproduire bango. Yanga la zo reproduire tel que eza commande basala kinga mais
musala bango na yeli yango te ndenge basalaka mais ngana reproduire ka pièce ko basenga ngaka na ça. Donc nyonso oyo ezali kaka na forme aluminium ekozwa ngo. Nyonso za na forme aluminium oyo za adaptable biso za facilité ko sala yango. Donc to sala ka nyonso ayela ka biso ke tant que za aluminium to ko sala yango. Donc bino produit ne mususu boza na ngote oboti za aluminium. To sala ka rien que aluminium kaka. To za na produit mususu to bakisa te kaka aluminium kaka. To zo to tiango na moto to lambi to couler forme to za na. Bozwa aluminium ngo. Bon, kozwa aluminium eloko eza na biso pasi penza makasi nde yango wana puisque toza na wenze penza to kosomba aluminium te. Mais siko botsomba bosalela ka bozwa ka. Tozwa kango kaka na ba petit bayela ka biso ba mitraille. Bo tellement que banje eza mingi na Kinshasa o ya na aluminium. Do ba loko ezo kufa kuna pa na bango nde yango biso toza ko récupérer pour ko travailler nango ko sala ba biloko to sengene nango. Mais moi ba difficulté pesa makasi tellement neti nini papa lobango parce que tous en a quatre émissions. Ces derniers temps to komi ko somba aluminium difficilement pourquoi parce que ba indien na ba chinois ba koma ko somba pe ba aluminium bazo tina na poto na misala na bango siko biso poto so siko aluminium comme siko difficile. Zelana diaspora nyonso bozo kangai bato yo balingaka musala ya maboko ba oyo na ebike na poto bato misala maboko baza ebele boka neti likambo yo. Ba indien ba chinois ba komi kosomba aluminium na mboka oyo po batinda ngo na mboka na bango. Donc richesse oyo ya congolais mais ekomi ko bima nango na libanda avec bon je sais pas potoko na ba profondeur te bato mitema malamu tala pa ya ko investir yango yo tala pa ya ko tia maboko yango yo bato oyo bazana batala na bango bazali ko bunda na ba propre effort na bango pour baluka coller sa famille balesa mabota ah ba travailler bazali maître poto arrivé ya ko bimisa forme nyonso oyo tokoki kozana nango bosenga écoutez ezokoute mbongo mingi bon biso pièce sala zala to sala ba pièce nyonso na quantité mo boto pe zakande matière donc quantité ko sala pe ba jante ezosenga mwa ba spécialité mosusu oyo biso tozana ngo te to moya to ko to sala penza ba jante pour faut uzane na ba forme penza oyo za spécial pour ko sala neti ba biloko wana neti bilo ni to ko sala oyo ebiki soki na zana ngo lelo ma ko sala parce que bana poto bazoka yo eloko nini oyo ebiki ngai eloko soki nazali nango nazana besoin ya biloko boy soki nazana ngo na ko sala yango toza pe na bosenga ya biloko ebele comme machine peut-être ba forme donc net ba esika spécialité ezali soki par exemple que toza na posa ko sa eloko soki par exemple que mutu o ko pesa biso forme eloko wana surtout na matière talaka toza ko utiliser mabele za eloko moko eza ke bosali moko obomi eloko wana o refaire mosusu bosali obomi eloko wana o refaire mosusu mais soki par exemple que ba forme o eza libela net aussi ba moteur o penza eza efficace pour ko la matière toza na facilité ko sa mais pas na biso siko pour ko za eloko wana siko lobana no bato poto bazoka yo bandeko omoni émission oyo etalamaka partout bato mingi bazoyoka yo bakoyi pe kosunga yo yebisanga yebisa biso yebisa bango bazotala yo jari ya ba forme nini oyo za nango non besoin pour le moment. Bon, selon en tout cas biso na capacité na biso na nyonso ndenge to lamba aluminium to na capacité ko sala nyonso oyo senge na oyo tout oyo nyonso za aluminium to na capacité ko sala ngo mais moi la déterminer penza pe spécialité na biso tellement to spécialité maître na moni nzungu moko awa eza na moi fuite oyo eza na moi fuite eza kaka kolonga moi au moins les difficultés to kozala ngondo nde yango moko courant ye moko courant kiti moko tant courant kiti et repasser refroidissement la matière ce que tant déjà que vous allez il fallait couler car déjà mettant au couler or que pesa que déjà que fuite pesa déjà la matière qu'on a na refroidissement wana allez pièces au sale et baby mais surtout courant na biso eza efficace pas ça to na groupe eza que eza biso moko to connaître ba défaut ou ba défaut OT mais aussi ko courant na biso na boko na biso lelo ikoma mo courant ke nango mo courant za nango faible tala to sala mo na maboko mo bosana na courant mo bosana na maboko boza fatigué oyo eza appareil ni cameraman nanga zuna ngana na appareil oyo ezali ko sala oyo boy oyo ezali ventilateur ezo pelisa moto pelisa moto ko ezaka ko ventilateur ezo pelisa moto pesa mo perfecto et moto epela kuna oh ils ont ça la seconde à courant ça la seconde à courant mais on est seconde ça la parce que par exemple ce que courant est que à tout cas timbala moko
na même les Camerounais au pesa biso do fantateur siko ya maboko nde yango oza manuel oza ya eza pona courant ya on est trop sala car mais moko nzote lembaka donc vous a fatigué courir c'est que do moi ça autrement exacté tellement que matière c'était là qui bobo forcer ko couler mais eloko siko baby car pona ko zanga courir malamu. Tozolo bawana tozo continuer mission na biso kotala ba talent yango nde nazolo ba talent ezali batu o bazali na talent na maboko na bango mais eloko ezozanga bango ezali matériel bande kwa diaspora ba oyo balingaka ko s'investir na misala nazo yebisa bino ke na Congo ba bouliste bazali bato bazo mona musika bazali ba machine ya makasi ba machine ezali wana adapté oyo bato basali bango mo basali na mayele na bango po baluka moyen ba osala ba finition ba nzungu na bango ko sala ba finition ba biloko na bango mais izo senga bato oyo ya mitema malamu bato bakoyi ko s'investir et cause la tamuzu ko mona ngona musiko mona ngona tizo sala o sala perte menga na ebisio soki olimi ko s'investir na musala oyo tu vas toujours gagner et tu vas toujours bénéficier maître siko na moni olingo couler na qui bien te lobi na bien na sala ne finissage siko pour couvrir yango na bimesa siko caisse de forme pour to zo siko matière pour to ya couler siko olingo couler na couler croix na ba pièce wana ndenge na zo combiner yango bon ça va tous là-bas na poto bana partout hein Kovo qui sont pas Sentia qui sont pas Marco Kitenge Sele Lukanu tous la totale la seconde mettre la ligne à couler penza aluminium na forme o ya pesi cameraman nanga poussa no zwango kitoko ne mettre zo sala forme o ya pesi oyo alingi siko asa la forme mususu a couler siko béton soki bobenga béton soki aluminium ok ba couler aluminium aso zo mabela zo boaka po total ndenge nini e obima ndenge nini en tout cas muta musala na ye total sigo oyo maître ozocha mabele po forme wana etikala na cha mabele siko boye zinazo dame pona bimso siko forme siko siko forme eloko ngana za na posa nango po siko dame mabele te so dame mabele te ekobuka na tellement mabele la biso za comme nango zelo boye soki et c'est comprimé ma casse était moi tombe là ko sala te il faut ça la bien de façon que tant que tombe là et cause autorité tokena totala ba machine en entendant maître azako ko sala ba machine nini oyo bazo sala po basala ba finition ya ba biloko maître ndeni go est-ce que kimi ezali o machine eza machine ya l'image l'image yango nde darabiso to sala nzungu ebima kitoko donc ça lokola machine à finition machine à finition mais to koyeba ndenge ni kozana nzungu kia o meka totala zela na ya nzungu to meka biso to lingi pena santu toma buka mona buka kwikila baya na nzungu ba meka totala ndenge ni machine à finition ngo esalaka balobi ke machine à finition yango yo esika esalaka totala ndenge nini ekosala oyo nyonso eza ba machine oyo pe machine ya esalaka lokola donc oyo pe machine ozela bali mekela biso na expérience ya moke yoza moteki oza mosombi tika na tosolola na yo moke en entendant tozozela kuna yoza mosombi papa komona nani komona nga trésor pas trésor est-ce que na musala oyo on gagne quelque chose na gagna quelque chose na sombaka na voyage kanango kilia na yeyo na yaki akutika bozana mission yango anande tozela ke bosi isa bongo tosolanga naye
OK. Banzungu oyo na libanda na intérieur mboka etekama bien. Kitoko makasi kulungana ya kakopi na ngaka yango. Kasoba ka banzungu epa na ye na voyage wana kilia na nga depuis kale. Balobaka ke banzungu oyo bakosaka batu o banzungu oyo epesaka ba estomac epesaka ba cancer bakosaka. Bakosaka makasi po biso na Equateur kuna to bivivaga na banzungu oyo. To sombi to kikoteka kuna to sombi. Yo utaka Equateur oye kosoma banzungu po kiteka na Equateur. Ye papa oyo kilia na ngai ye wana. Epesaka te. Oyo nana sali yango. Banzungu oyo nana sali yango. Oh mundela sale yango linzazo mundela sale sale menu surtout kama to lambi kaka même produit oh to lambi kuna to couler et puis minzungu mosusu na forme oh biso to sale est-ce que vous pesa cancer oh biso sale pesa cancer te hein bon ba friteuse tout ba friteuse nous bazo sale là oh bazo lambi ba friteuse ba mundele ba nani ba lambi ba friteuse ezani sale menu mut bo wana pesa cancer te oh biso pesa cancer ezali le kamoko nani bato ba sala kini wana ezali nete ba conquérant na biso ni ba chani nani bazako chani metal tamba mona ke produit la bango comme ba des difficultés à couler produit la bango ya ba sala campagne wana ya ko déstabiliser chani metal za mwana mboka a conquérir bino na nini ke marché na biso ni na biso localité na biso et comment ko dominer bango lelo soko ke na ba marché na banda ko tout peut-être ko kuta o ya biso ndebe bango bazo préférer ko lambela pour ezo beba nokité par rapport o ya bango o tala. Et ça, pas même combien de temps est couffé et pas nabiso. Banzu oya bango mosu ba pakoli couleur, mais so couleur wana loko ekufi. Ya ngo moni ka campagne ba sala wana repona ko déstabiliser. Maître yo kene no silisa, to solo nana ndeko na biso. Pusana awa ko, pusana awa. Rentabilité ya côté ka vente. Ndeko kenanga na Equateur. Est-ce que biloko ndeko mimaka banzungu etekama bien? Etekama très bien. Somba rapport na teka kana zo bénéfice ebele yango na ya kakopi na nga yanga yango na somba ke pa na ye. Asombi na kina yango na kikoteka kuna. Na Equateur bato basomba yango par-ci par makasi. Kasomba. Nga so na sombi to somba bato ebele ezaka nga moko te. To yaka ba kopi ebele masu to somba kuna na Grand Monde to somba ka banjungu mosusu na barumbu pe to somba ngape na mesa nande awa na somba ka pa pere awa conseil nini opesa na batu oyo ba mimona keneti banzungu oyo ezalaka malamu te conseil na pesa bango ka banjungu eza malamu ekufaka no kite ata olambe ata okiko olamba ngo to kisima esili pe ebebi pete osukoli zongi ka kitoko eza banzungu ya kitoko. Merci beaucoup. Donc bino mombozo kana minoko ya ba oyo bazaka ko utiliser banzungu oyo que ezali biloko oyo diraka yumelaka. Donc consommons congolais. Bandeko na biso to aider bandeko na biso oyo bazali ko sala misala na mboka pour ko promouvoir honneur ya mboka oyo Congo. Noko okangi déjà Sigoyo o ezalim o ezalim yango e permettre ngana sala bordir pona kangango na machine. Bordir ezanini? Bordir eza ebandeli nzungu awa. Likolo nzungu awa. Yango to benga ngo bordir. Bo sala yango ndeni? To sala yango na lim. Sala yango na total. Oyo nde ozobenga bordir. Onde bordir avant na ko limer ko bongisa simbeli oyo ya nzungu. Après bordir oyo oke na biso wapi? Awa. Yaka nango na totala. Oyo ezali déjà kolongola forme oyo kobimisa sikoyo forme dessin oyo tulingaki tosala etikali na katikati ya mabele epai oyo
Caméraman, poussana aux ulanga image bien. Forme yangwana siko bakolongo la forme. Dessin siko yo etikali. Wana baza koluka moyen balongo la forme pour dessin etikala. Toye ba ndenge nini ya kosala pona kozwa yangwana forme yangwana elongwe. Forme elongwe. Dessin yangwana etikali. Forme elongwe dessin yangwana etikali. Simanango bakozongisa lisusu. Bakozongisa lisusu forme wana baza kotia banzete wana po tango bakolonga balongola. Adapté pièce mo ezana lelusu na kati. Yango totie banzete wana de façon que lusu wana etika. Lusu wana etika. OK. Wana ba bibende wana ezaka na kati ya forme wana. On va sauter makolo ya croix. Yangwana bazo tia sikoyo batie yango donc tozo zela totala na forme maître siko na seko nde soto kulebo na sese kangambe nango déjà mais le kololo ko mama so eteleme za ko telema aboye ne ko resiste moi mke ko kanga mais soto tema ibo kala mingi te après dans 2 minutes to kongo essayer nango pièce de mine nango dans la poste nango dans quelques minutes to mona pièce wana ndenge et salami yango wana mbala moke bimi nango kaka eloko nino koloba na batu oyo bazotala yo pe posa na ezani posa na biso ezalaka kaka soutien kaka nde tozalaka na posa nango papa pour ba classe totangi ba classe to sisi ba classe eloko moko kosala eza te je veux to bipesa kaka na mosala oyo bonde yango tozofere vivre biso mais lisungi nde bato bakosunga biso telemaki baza te yango tozokemba kaka na moke kaka ndenge tozosala kaka boye mais soki bato babone foto bamonene bakosunga biso nakopesa biso bamoyen nécessaire pesa biso numéro na yo ya contact naza na numéro 082 280 71 75 nde awa tozali na kimbango awa tosala na 36e rue numéro 9 nde sika tozali siège biso soki ezali mais po eza mosala oyo tobandi nango sika te tobandi nango kala toforme bana ebele oyo totravaille na bango oyo bazalaki même ke bachomere bavacabo mais torecruta bango totravaille na bango mpe bakoma sikoyo ba4 na niveau mosala na biso mais est-il que difficulté moka ndenge kaka eza kaka ke bo pasi eleki mingi na mboka tozokomikoka te mwa bamoya mike wana tozosalela wana eza kosifiri te na surtout na difficulté tokomi nango sikoyo mpo ozala mingi motala mpo ozwa eloko wana ça fait combien ekuti komi na Kinshasa mpo ekoma écoute combien mais mbongo yango ya koluka mike boye mepe yango tosenga bato bonne volonté oyo bakosunga biso batia biso mwa po ata bamotere bani kokura ekoma nango difficile mwa bambongo yango ya kosalela donc ekoma nango donc
ya moni na to soki bato oyo bakosunga biso bakomona na kande eloko tolela ndele yango wana. Forme yango angwana et salami déjà. Forme yango utomoni biso nyonso ndenge et salami. Donc eza makambo oyo ya lisolo te. Eza eloko oyo salami na miso na biso. Mutu nyonso amoni yango na bilili yango elakisi ndenge makambo yango ezosalama. En tout cas maître merci na koyamba biso na katikati ya société na yo ya munene oyo tozosenga na bato nyonso oyo ya bonne volonté lokola basele lukano tomsita bato balingaka musala e ya maboko e avancé ba numéro ndeko apesi numéro na ye ko s'investir na musala oyo e okute yo elote. Bato obazaka mitema malamu balaka na besoin komona bato bako évoluer. Tala esika oya ko investir penzamba opambola yo yango. Bato bazo travailler na ba moyen de bord moko ya pasi mais baza ko meka mpe ko pesa maximum na bango oyo bazanango. C'est pour cela bato makasi ya ko esunga ne bango boye. Maître, tozi bonne note. Biso to lega kaka poto to la kisapa ya mokiliki bino bozali. Total la siko ba réaction ya batu o ba otala biso ne ba obenga. Bon maître biso to tiki bino botika la bien bandeko botika la bien biso to kei nzamba pambola bino. Agence 16 la vidéo vas-y notre dimension les Congolais voici votre agence avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm papa na Kevin agence 16 j'étais à Mila Bazako Kadesa Kokola toujours imité mais jamais égal.